Affaire Bolingonde Likambo, affaire Bolingonde Likambo, Martini Mosanto, comédienne Nabiso ya Tongo, comédienne Nabiso Oya Sololaka Kitoko, comédienne Nabiso Oyo Azalaka soki a koti sur scène à s'incarnaka. Soki a koti penza bandeko nanga abimisaka otolobaka chaque jour makambo. A koti saka makambo na niveau moko pas possible. Akotisaka. Moi c'est charisme. Moi c'est nzambe. Moi c'est morote ke okuta ete ke no mataki ekitaki yango esalaki bokukuta ete. Azalaka toujours na kwa na ye, azalaka toujours na musala na ye. Donc ye okende na ye kaka sali musala après musala azongi na ndako. Azana batante ke non na kota ba émission pona ofinga intel na kota ba émission pona olobela intel azalaka na ta wana te wana Martini Mosanto. De l'autre côté tu comme on appelle notre tonton international, tant de personnes babinga kaika les tontons international ebele ya ba nièce na ba neveu balela tonton Ada Ilunga balela e na niveau moko pas possible. Balobi tonton Ada Ilunga asololaka kitoko. Lelo yepe akomi na groupe na ye. Lelo yepe akomi ko produire ba film na ye moko bandeko nanga. Eza ya koinda. De l'autre côté tu komona pe ba bag. Nini ezoleka. Makambo nini ezoleka lelo sur Étoiline Ines TV. Salut chers Bouchou, salut chers abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Étoiline Ines TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien, super bien, par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, yalelo vraiment to meme libino kandenge to kenda kanango bomo na déjà miniature na biso bolingo ya Martini Mosanto na tonton Ada Ilunga na système moko ya tokos bolingo oyo ezo kende ti mariage bolingo oyo ezandenge nini ba vérité nyonso kandenge to lobaka na biso lelo oyo de ba vérité nyonso tu ezobimaka nango na poisa na système moko ya kitoko. Avant toko takuna la famille comme d'habitude toyebi ke ba boni na biso ya kala ba yebi déjà ndenge to salaka pona bino bato asika. En tout cas avant tokota na mwa makambo na biso masolo na biso ya lelo na rolingana nuna ya ko sensibiliser bino. Si c'est la toute première fois ya ko kota na chaîne na biso, chaîne moko kitoko, chaîne ya batoli pas possible et pourquoi pas chaîne abana nzambe. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et kosala biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour tokoso makasi. Bandeko nanga tozwa nanu bakiti to vanda makambo boye ezalaka bien vraiment to beta masolo bongo toza ya kovanda. Zwa kiti na yo vanda, tia mwa mai na yo pembeni, tia mwa jus na yo pembeni, tia mwa sucre na yo pembeni. Ebele ya batukutu ba oloba mama Étoiline, ba émission ya bongo biso to lingande bimeli mela. Bandeko nanga botala ka lelo. Ezalaka bien to melaka soki toza weekend. Mais soki eza weekend te, oyebi ke lobi ofo kende musala. Donc ba melaka bimeli te. Sucre moi mai moi jus et pozala nangu bien. Yo moko kaka talela temps na yo, ce que yebike c'est le matin, il faut nalia nanga petit déjeuner, soit libre, ya kolia petit déjeuner na yo, na yebite olia kanini pour na petit déjeuner na yo, mais ce qui peut eza midi, to yebike eza air penza ya repas. En tout cas, lia nga na ripa bandeko na nga na kenda aka na fufu na za mto fufu ya tongo na ebite eza na batu mosusu ba kokaka na bango fufu te. Au préféré na eloso, au préféré na kwanga, au préféré na soki
ba maki bani donc yo moko kaka batan ya baripa na yo moko kaka o préféra kolia. Soki eza 18h pa na bino moko boyebi 18h wana nini okoki kolia. Nga 18h heure mosusu na préféraka mwa loso nanga na madesu. Mwa loso nanga na mwa sauce ya Thomson, mwa soki ngombe nanga, mwa nini donc mwa madesu surtout ezala mwa go o wapi ba 18h wana. Soki eza 21h yo moko calculer kaka 21h oyo. Ba mosusu ba préféraka na bango kolia ba fruit. Ba mosusu omona a préféré na ye ba biscuit. Ba mosusu depuis tongo na leki fufu te soki na lie oyo te na olala te yo moko kaka tala kaka oyo okoki kolia oyo ekoki kokota na nzoto to na libumu na yo na système moko ya kitoko. Grand merci surtout na balandi nyonso ya Étoiline Ines TV ba o nyonso bazalaka toujours et encore présent pour na biso. En tout cas, merci na bino. Et surtout, grand merci na nous, na sponsor na biso ya Tongo, sponsor na biso oyo atikaka biso te, qui est Nzambe, le Père Tout-Puissant. Azalaka toujours présent na chaîne ya Étoiline Ines TV. En tout cas, merci mingi na papa Nzambe. Merci mingi na balanti na biso, merci mingi na ba abonné na biso fidèle. Kande tolobaka, tozalaka na ye moko Linda Bukulu depuis Sénégal. Tozalaka na ye moko Madame Judith Diampovisa depuis France. Wana tomoni pe famille mobimba ezokota le Diampovisa donc topesi bino bambote. Na pesi bambote kandenge ezalaka na ba merci nanga mingi na ye moko mama Vicky Mbonzo, bambote nanga na mama Christine Lonongo, bambote na mama Germaine depuis États-Unis, mama Vicky aussi depuis États-Unis, madame Élysée depuis Suisse et pourquoi pas madame Kiong depuis Turquie, bambote na bino et puis grand merci na bino obolandaka biso et pourquoi pas Rosie Chikomba depuis Johannesburg na système moko kitoko bambote na yo et puis grand merci pour na ba partage oyo osalelaka mingi Étoiline Ines TV na système moko ya Tokos et encore Tokos makasi. Bande konanga kandenge totambolaka mokili oyo eza na information te eza mokili oyo eza kokufa eza kobeba. Bande konanga information na biso en vrac eza kaka koya ko lamusa bino koyaka ko informer bino keno le 20 de likambo nde ba élection na biso. En tout cas bandeko tozala toujours et encore éveillé et surtout prions aussi pour ça pour que ma camion surtout et les kanakimia nyonso. De l'autre côté tanto beta masolo abato maboke bande konanga star na biso na kombo ya Grâce Luzolo. Grâce Luzolo azwi invitation mosusu pona okende Nigeria. Babengi na groupe mosusu akende ko tourner film kuna la famille esengoto esengote. Wana penza azalaka mwana ya mama Christine Lonongo depuis Paris. Ya de la Grâce Luzolo. Abenga kaye kaka mon fils. Bande konanga na minute oyo grâce yake bino moko boyebika musala soki ozo sala musala wana eza pe accompagné na grâce ya Nzambe. Bande konanga epesaka toujours et encore ba résultat surtout ya kitoko donc na minute oyo Grâce Luzolo Nigeria bande konanga. De l'autre côté Luna Mienzi azana ekaka na Paris mwana poto ya Tongo azaka kuna bande konanga nanu apesa position na yete soki akozonga kan to soki akozonga kate nanu apesi position te mais eloko toyebi ezaka ke non Luna mienzi ya baluna mwasi Nzambe azana ye na Paris ya Tongo makasi. Tozonga lisusu bande konanga sikoyo kandenge tokendaka affaire bolingo ya Ada Ilunga na Martini Mosantu. Eza ya koinda. Eza ya koinda. Déjà âge ya tantine Martini Mosantu. Tant de personnes au balanda biographie ya Martini Mosantu sur notre chaîne. Toloba qui déjà âge na ye aza mwana ya 1986.
Tonton Ada Ilunga a zappé mwana ya 1980 quelque na boy koloba parce que yé déjà attends to sala ki biographie na ye aboya ki na ye kopesa âge na ye mais azaka dans les 80 quelque. Alors lelo ebele ya batu kandenge zo tambola nungu keno ndenge za boye Martini Mosantu azalaka en couple na Ada Ilunga. Ebele ya batu babandai kutu kotuna taon tos nasala ki biographie ya Martini eza na batu o batuna kinga balobi eske makambo o batu balobaka keno Ada Ilunga na Martini Mosantu bazalaka na relation amoureuse ezalaka ya solo to ezalaka ndenge nini bandeko nanga kandenge boyebi mama ba news mama étoile d'état yakenda apenza kolukela bino ba information nakendaka penza koluka pour que totia makambo nyonso au grand clair ngana nalinga te keno toya na makambo moko toyebi te bato bazotambola na ba confusion ezaka neti ba confusion oyo ebele ya bato basalela tonton Omari Kabongo ba émission awa keno ndenge za boye tonton Omari azalaka mobala sifa e mataki ekitaki o basi baboti bana set basi baboti boye donc ba makambo moko etambola ki na ba réseaux sociaux pas possible ya koloba keno soki peut-être lelo mama sifa wana sifa lokwa libale ye na batan wana mobali mosusu aloba dans moi show déjà ça ka mwasi ya Omar nzoka ezalaki na bango ka ba filme ka ndenge baturnaka yango batu bamemaki yango likolo babimaka bazalaka mwasi na mobali basi baboti donc makambo moko ebele na niveau moko pas possible yango pe ekomi kotambola pona Martini Mosantu plutôt na tonton Ada Ilunga bato ebele bakomi ka koloba keno bazalaka en couple bandeko nanga tango toyaka koloba wana keno bato omi bale bazalaka en couple tomonaka bango tokuta bango tozalaka na ba preuve to ezalaka kaka biloba na biso bandeko nanga nalobaka chaque jour dans la vie mutu oya sambwaka ezalaka mwasi mobala asambwaka te mobala koki kobanda obimaka na basi nyonso ya quartier abimi na bango amatia kiti batu nyonso ya quartier asilisa bango mobala kosambwa te le jour oyo akotelemaka na même quartier wana ke nalingi na bala aokende obala na pete nyonso belle famille korespecte ye me na kote ya mwasi bandeko nanga mwasi asambwaka mwasi deja na aveni ka moko soki deja mwasi abimi na 5 mibali c'est fini carrière na ye ekufi donc pona ye abala il faut akende siko mosika na mosika wana ka ndenge ezalaka na ba belle famille mosusu balingi babala yo avant baya kodotele yo omona ba mama bokilo akomi kokende na quartier na bino atunaka soki kaka kwei na place ya mabe bayebisi ye kaka ke abimaki na mwana ya lopango oyo abimaki na mwana lopango kuna 5 kaka c'est fini libala ekozala lisusu te ezala bongo alors bandeko nanga ka ndenge na lobaka totikaka kobebisaka ba réputation ya baninga mosusu na lobaka biso ba chroniqueuse toyaka awa tosala mwa miniature na biso totieka nde totiaka mosusu bango moko na ba filme na bango monaka filme ezobima peut-être na filme wana ekozala nde Ada Ilunga mobali ya Martini Ada Ilunga mobali soki ya princesse batie libala ba robe mariage ezate ke tonto monaka ba photo wana déjà elakisi keno baza mwasi na mobali te ezaka miniature siko bino bokotaka kuna na kati bokendo yoka nini ezoleka bazolobela nini est-ce que confirmation eza est-ce que ba preuve eza soki bozwi ba preuve wana nde bokomi kotambola aho donc bazalaka mwasi na mobali Martini Mosantu na tonton Ada Ilunga batikala jamais kozala mwasi na mobali mwasi na mobali tomonaka o tomonaka ezalaka na ba filme na lobaka ngo chaque jour ezalaka nango ka rôle bapesi bango ke non rôle na yo ekozala neti ba filme moko euti kosila epa ya tonton Ada Ilunga
ba film moko elandana mingi Martini Mosantu azalika mwasi ya Ada Ilunga ezalika mwasi donc déjà tiaki bato ebele na mutu que non Martini Mosantu aza mwasi ya Ada Ilunga kutu jour mosusu Ada Ilunga ye moko le tonton na international ayaki ko poster message moko na page na ye akutanaki na nzela na mwasi moko ye tonton Ada yebi ye apesi ye mbote mwasi wana aboyaki ko répondre alobi na ko répondre yo te tonton Ada tuni ye pourquoi ozoboyo répondre ngai alobi non parce que façon ozo maltraitaka Martini Mosantu na film bande konanga na vanda ki na lobi siko batu mosusu bakanisaka kaka no makambo oyo elekaka na ba film yango nde réalité to ezalaka nde nini bande konanga tozala ba réaliste quand même eza ba film eza teke makambo tomonaka na film nde réalité te ndenge baza boy mutu na mutu aza na vie na ye mutu na mutu aza na ba relation na ye Martini Mosantu na Ada Ilunga batikala jamais kozala mwasi na mobali détrompez-vous ba o bazo tiaka déjà na mutu tant to monaka ba film ke no bazalaka mwasi na mobali en tout cas détrompez-vous la famille batikala jamais kozala mwasi na mobali batikala jamais kozala mwasi na mobali nazo répéter batikala jamais kozala mwasi na mobali bazala mwasi na mobali te Ada Ilunga na Martini Mosantu baza mwasi na mobali te baza na bango ka ba collègue de service donc eloko etiaka bango ensemble ezalaka musala eloko esalaka ke non bomona bango air mosusu na ba film mwasi na mobali plutôt ezalaka musala mais en réalité Ada aza na relation amoureuse na ye Martini Mosantu aza pe na relation amoureuse na ye tika ba confusion bandeko na ngai yango na lobaki kaka nona ya kosala émission je sais que et je l'espère que tant de personnes ba yeko comprendre tango tomimakango ke no Martini Mosantu aza mwasi ya Ada Ilunga bandeko na nga toyebi ke nanu Martini Mosantu abali te peut-être libanda kuna eza na ndeko moko aza sérieux aza na posa abala Martini. Ce qu'on a bloqué avant, donc moi soit nazalaka déjà marié. Moi bomoni donc omoni na libala mutu et comme ko kima. Mobali ata soki bo baby si réputation lelo azana mobali ya hotel malelo akeko bala. Alors moi si ezalaka moi passi yango na ye pona Martini Mosantu surtout bande konanga Martini Mosantu azalaka na relation amoureuse de na Ada Ilunga. Ye relation na ye ezabaza ba collègue de service yango kaka ata ne to mona kana ba film baza na ba rôle mosusu ke baza mwasi na mobali zaka ba film en réalité bazala kana bango mwasi na mobali te yango bandeko nanga na ningaki na beta lisolo lelo parce que na ba commentaire na monaki na biographie ya Mosantu na sali na moni yango bandeko nanga na batu mosusu babando benga pona kotuna ezalaki somo na monaki mosusu c'était na Facebook sur Facebook on a monaki batu mosusu bazo commenter yango na sepelaka na couple oyo ya nini ya Martini Mosantu na tanga penza ba commenter ba mosusu baloba bazalaka ba mwasi na mobali en réalité ba mosusu bazo ndima bazalaka mwasi na mobali bazalaka ya ata bino moko ba biloko ya bongo bozo komantaka ngo na ba public wana eza ko bebisa baninga ba réputation yango na loba toujours et encore que non na Congo na biso c'est comme si ba star na biso tozwaka bango topesaka bango penza valeur te biso tozwaka biloko bazo sala na ba film wana tokomi kokomisa ngo en réalité et comme neti vie réelle na bango et pourtant ezalaka nango bongo te. Alors bande konanga bazalaka na bango mwasi na mobali te bazana bango kaka ba service ba collègue na système moko ya kitoko. Cher Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, tokomi na biso na mwa suka partage na biso ya lelo suka penza na biso yango wana soki nano sali partage te na osenga na yo place nyonso zolandaka Étoile Nines TV sala partage na ndenge moko ya kitoko soki nano tie commentaire te tia moi commentaire na yo na système moko ya bien soki pete o s'abonate oza muto asika na chaîne na biso na osenga ka na yo o s'abonner bandeko nanga na système kaka ya bien
ekosala mama Étoiline kitoko mingi makasi. Chers Bouchou, chers abonnés et chères connaissances, bye bye et à la